Martin na yo soko bo balani. O mona ndako na ngai o lo waki na ngai yo funda ngai. Yo mo ndako na ngai nga mo ndeka yo fana kate. Kende ko funda ngai. Kende ko funda ngai mama. Lo bia funda yo. Zibiska mwasi amato ya kisacha. Alobilo kula ngai na pekisiri bala afunda ngai. Akande ko funda ngai. Bajuji wana bayai na bana. Bajuji wana bayai na basi. Ba magistrat bayai na bana. Ba magistrat yana basi. Soko tata botaki mwana aboili bala abala mwana wana. Bakando yeb tanga mutifo yo mwasi na ya fingi ngai. Tindeni bon. Lobby. Moi ça potonde azo corrompre bina lotina mbongo yena mobile bakabwa. So mbota bikolo nyonso. Na lobby na bututo sololi. Ndale mwana mwatu wana ya Martin abali pisika nga fingi ngai yawa. Alors fingi ngai pamba te mobile yako tinda ya pinga ngai. Ma visika jala sido ko bala yona Martin te. Ndé wana mutaliboma binganaka. Omoni Martin, le roi a pour le moment ça quoi mutaliboma. Ah oui. Martin pour le moment comme le comme taliboma. Ah oui. Non le bango vrai. Bandeko. Martin azalo comme taliboma. Ngai ndé, ngai. Ngai donc non PC le roi kiss. Poison à mutu. Ah oui. Même il y a presque à Zolo, presque à continuer à parler parce que c'est Martin, non? Martin, tu as perçu à ma solo. Mais il y a ça Martin, a perçu histoire bien. Il y a ça Martin Boy, a bête le solo à Titi. Parce qu'à bête l'autre, il y a un dossier, vas-y, moi je te donne la permission 100%. Un dossier, na yo makasa lobby yo kutoza exemplaire te, aux autres sala bon boulot. Bonjour fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, garçon de disques, journaliste international, journaliste artiste. Je suis là, comme vous avez pu remarquer, en train de venir. Je suis ici parce que l'actualité oblige. Tout ça dans la résidence, il y a Papa Bokoto, Papa et Martin. L'affaire, la situation est à l'urgence, comme beaucoup de personnes m'ont appelé, Babi Prince Bakali. Situation a prise Canam Martin, en tout cas, et comme il est sous grave, pesa biso d'éclaircissement pour Nayango Nabagi, non, et le gars inaperçu parce que la fois passée, Nayambagi papa et Amekagi un peu explicité biso concernant le dossier, concernant la situation. Il y a un il sous encore une fois de plus pour que tu aies un dossier en nini. Merci mon patron de la nation Tonton Manamanga Pichu Boss Lady de française. Merci à toi Steve Kachala pour de belles images. Merci mes différents partenaires puis sponsors officiels. Il y a Willy Moucheni Code Amboka, l'éternel code mondial et celle et l'unique code Amboka. Il y a Willy Moucheni, merci à vous. MHLMB Resto Bar à Willy chez Marie-Hélène Linongi Mama. Merci et puis triple nationalité Azalaka Moko congolais français américain Notier. Bon message comme moi Notier triple nationalité congolais français américain. Bon s'abonner à la chaîne YouTube naie Notier officiel et puis Azana Mama Nzembo Motema Souka Motema Noël Kamaya le nécessaire na kati ya Djobour Dédé Lukasi Azalaka Cashmani ya Madame Mamisa Lukasi Cashmani couple impeccable. Yaouli Penseni, les bailleurs de fonds champions à Don la carte à La Rochelle, grand frère propre, Batipa mystique, Bapala mystique, les jeunes influents et Zalaka, Curtis Bakonga, Nathalie déjà, direction à portail pour que n'abête à porte, Stokota, Toeba, comment situation Ezali, Netoza Awa la carte ya Barumbu, précisément na veni, Tobombia veni, na adresse. Bonjour papa. Oui, non, n'est pas nangai. Ouais, na yo papa. Pour dans tout solo là parce que n'a eu information et c'est une mon auto solo. Jakato solo papa nanga na kabonanga monanga Martin. Merci beaucoup papa. Jakano. Alors Steve Kachala to poussa na to kineto vana papa Martin Bokoto o bata poto mingi babenga inga bi Prince Bakali. Yambela biso papa Martin a meka un peu ko expliciter biso certaines zones d'ombre na moni pe tati titi azana tati titi bonjour. Bonjour Prince Bakali. Ah boyeli sisi. On a ki musala te. Vanda muke vraiment ata bazo bala biso ke boko le talande ba Prince Bakali ba ko lukara biso ba. Ko tongo na sambula. Prince Bakali est tombé mié to solo là. C'est mieux. Toujours naturel, toujours belle. Merci ezangolo nzambe. Ngolu te, ngolu papa.
ba mona ba mo ke za grâce à Nzambe eza bilobela na bango wana te. Merci beaucoup. OK, on va s'asseoir tati titi papa toko vanda to sola. OK, merci beaucoup. To vanda to solo la fidèles internautes, nous sommes clébois.com la chaîne d'actualité. Puis d'informations, nous sommes en direct to ça emplacement. Il y a place pour que to solo la vraiment. Merci mon patron de la nation tonton Manamanga Pichu Boss Lady la française. Merci ma partenaire, ma sponsor officiel, ma soutenir Abisso. Toza awa na kati ya résidence, ya papa Martin Bokoto pour que to solo là encore une fois de plus. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste, c'est boni yo papa. Kimia ezali papa boni 2021 et au côté yango bien. Na côté yango bien papa, lelo kutu na lali butu mobimba te. Oh, olalite. Na lalité. Olalite pona nini papa? Na lalité papa pona mwana ngani ali butu moko to Martin. Ah, mwana no Martin zo peso pasi eh. Boko tafinga i banana butama. Bando botama mbala liboso mwana finga. Butu boko tafinga ngai. Boko tabosani nenge na sala ki classe école première te. Boko to na otuna yo malamu papa obosani nenge yo jwa kindeke na miso na longo yo na tabula oya na 4e première outi classe obosani papa moko yango wana yo bokoto obosani le yo kolela sapato papa za tindelinga yo lata obosani yango yo Martin obosani kaka yo Martin Obosani comme na 5e première na sombla yo sakoshi ya 10 ya 5000. Obosani okomi na maloka na tuna yo sakoshi yo lobi papa batikali na kamali na ngai obosani. Lelo yangani ngai ulobinga na buti yote. Uyangani ngai ngana jali mutuma be. Banana bota bana na ngai na libota na yo bana sisi na moka tulate. Na moko abebate kongana mpe na kufela mwana te. C'est-à-dire mukimumba boyo kana yakana ndokite na ikolonga bar na ngai yokola nsoso alengele ke mwana lokola muntasimbili ki alengele mwana boko to yoko to hospital mama yem obali maladi hospital na yo muruga oyo bana kisasa boyo bila l'hôtel muruga yakina finir commerce boko takotoki na mama yem muta boko tana ko sa yena privé na muruga pona maladi na ye dala boko to bosani ngai boko to tikisasa otikinda kuna ngai okeko kotanda ka mwasi na yo landa malamu epinisho nga na pesi yo papa ndengo fingi ngai ndeko na ya mwasi ya ndumba oya ka kisasa opesa ka ye combien mamo ya botaki yo na libumu sanda libombula sanda libwa opesa ki ye combien tata na yo ya botaki yo ngai boko tomate opesa ki ngai combien ngai yo opesi mbongo ta yo kopesa titi Mokrimo bimana tuna bino na somba mpango na ngai mpona bana mpona ngai te titi yana mobali na ye maître mobimba ya avocat monto maître mobimba la pauvre na kisasa mobali ya titi atanga classe université maître avocat moi si ye moko akimi mobali na ye aye na ndako na ngai boko to yo yaki okutaki titi na ndako na ngai ya munene na pesa mwana nga ndako na ya décembre saro na bana na ye 5 titi atali klasi titi ateka kambongo yoka titi ya kambongo epana ngai mbongo epana ngai ya lela kata oya kolela ndeyo yo kena mustala na mpoto mbula jo mituku mibale na misato yo muto tinda ye ngai moko mutatinda yo na mpoto na kaya kotika yo na libonga Brazzaville ukamati maso komi na maloko ukamati njero komi na mpoto opesa nga combien osombela ngai eloko nini mama na yo ya boti yo na $100 mpambo pesa yete oyo ko pesa titi tika bilobalo ba wana papa oyo kankana mpona mwasi na yo ntembe singa na yote ntembe singa na yo yoringa mwasi mama oringa mobali ngai tata na ngita ngai papa toki ni malembe pardon merci na moni déjà net yo komi na kanda mais na lingito solo la vraiment calmement par rapport à fait par rapport à la situation on est kendele à lobby affaire na ina mwasi na ye boko ponela ye mwasi te et une information en notre possession yena mwasi na ye ya poto ba kabwana déjà basala divorce bino boza au courant alors aye na ye étant que responsable un grand homme aye qui chasse pour na sala choix na ye librement pourquoi ezo déranger bino et deuxième volet à question na ngai na yo kiyo olobi ozando kité
ozandoki te tokoki pe ko affirmer yango te mais maloba na yo oyo zoloba bazo traiter yo état ndoki maloba na ikoloba boye po na lemina mwana ngai boko to Martin comme Kisasa avali mwati ya Nigeria ga Cameroun Guinéen abali mwati ya Guinéen atininga mikandao na ba foto ya mwati na ye na sepera kimingi mwana bali ya deuxième maloba ya mwana atininga muktirigame boy alobi papa mwati onya bali ya Gadian toka nenda kanja mamompe aboyi alingia na koto minjirima ngana yo koto minjirima te soko mwasi alingi lusamba mompe te tika mwasi wana ngai moko mutatinda kiboko to Martin wana yo olobaki na ebu na lobaki na ndingwana lale na bina yebo yo boko to Martin yo keningai akeko bala mwasi mususu la bali mwasi mususu babuti bana misato kaka boko to Martin ye moko mbo papa na ko sala Maria singana mwasi na ngai na ba ye na mbongo papa na beta ki maboko mingi usipela ki mwana bali ki mingi mwana bali mwana mwati dela bakeko bala ye na France bande kuna ye na France ba filmer makambo nyonso na tali malamu na sepela ki mokili mobimba si mwana komi na fe abali mwati na ye ngai na sepeli ba tata ba mama mwana toka abali mwati yo tata foko sepela yo mama foko sepela bafana mwana mwasi wana abuti bana misato mwana mwasi antongo dimasi nyonso foka atindela ngai mbongo dimasi nyonso foka abenga ngai na telefoni ndenge nini nakoboya mwana mwasi wana azola sobo lingo ya solo lisanga si tata botaki mwana yeoyo naboya ye na sansoni dibusa boten ngai bana misato akotuna bana na ye bana bakotuna ngana mnoka mboka bango mama bankoko bakendo jwa baninga na classe biso bankoko na biso bayari wapi me ba mon singa na photo na bino wana na regete mama yesu yango bankoko na bino bayai na Afrique na ikolela mingi na ko sepela mingi na yo kambala moko ye na mwasi baswani ya na ye Jean na France boboko to akaya kufuna mwasi na commune ediba de kufi na sika kina ye mingi na fanda kina ngana Kisasa na ibaki na likamomoko na yo kambala moko mbala liboso boko taye Kisasa aya Kisasa afana ndako nangata afane pa mwasi na ye oya lingia bala na fanda 3 jours boko to sasa kosh boko to sa mata ina pantona simis ndako nanga ya koti ye moko mbo papa ngana iko bala ngana yo yaka na liboma osho ye 3 jours ndako nanga yo bota makia wa nafute osamba yo lake zalia yela ko fande pa wapio na fani note na lobaka na Kisasa mwana ngetoka kempota kufana note te po ndako nanga ya mundele ya na toilette na katikati biloko nyonsa katikati sambla marta yaka kulala izali to kwa yo ye ko ndako nanga yote kende ko bala mwasi na yo me mwasi wana bukubala na te marta jonge na munoko na ye abilo ngulanga na buku alupango na yo ngano binalongo yo na buku alupango na ngai oyaka ka mwana nalongola te eyaka ka mwana na kulongola yete ale marta bimi na ina ba mina kanda kana ba kamali na ngana faninga kana ngai ayaki na ba camarade na ba kamali na ye na fandi après 2 semaines marta ye papa na lobaki mabe salisangai na bala ngana mwasi wana yala sili na bomba katebu kubala na te ayaki osonga toke na ngoma lembe marta ya osonga lisuso papa limbisa ngai na bala kaka mwasi wana limbisa ngai na bala kaka mwasi wana ngana isa monde Priska wala Priska we wana ngana obi d'accord mwasi na yo wana bukubala na te pona nani mwana toka iko luka mwasi otinde tata message mo papa na ko ya Kisasa ko bala message na monite varisi na ye na monite biloko na ye na monite alongola ngai biloko net mwana makango na ye net ngai kamalari na ye toka ya ka Kisasa akotoki na ndako na ngai tolalinga na ye ntonge teremi apres tosololi apres singa programme libala na ngai na jongisa ya ne repose mususu yo uti mpoto oyeka kana ndaka mwasi na yo a 3 jours ako ye sanga libala na kulinga yango te de solo comprendre bien papa souci na yo eza que Martin a rezela pardon papa Martin souci na yo eza que Martin a oti poto aye oyebaki voyage te ayo brisque yo libala tandis que oyebi te na mwasi ne ya poto bakabwani ayo bala mwasi mususu ana Kinshasa yo oza informé te apesio respecté voilà papa yango na boy libala wana na jadi d'accord kaka na mwasi na ya mpoto mwasi ya mpoto kutulo ya tindene bon
lobi moi ça potonde azo corrompre bino lotina mbongo yena mobile bakabwa so mbota bikolo nyonso na lobi na bututo sololi ndale mwana mwatu wana ya Martin abali pisika nga fingi nga yawa alors la fingi ngai pamba te mobali yako tinda ya pinga ngai ma bisika jala sido ko bala yona Martin te jala si ya lobi azape na famille oza famille na été et malédiction nous a sans effet Martin yaki na libumba mama na yetenga mutatia ki yeze nga mutabuta ki mama tika ko lekita ko finga ngai tika ko finga ngai po yona Martin lokola nkati na njame bolobi njame na likolo ngai na se mobana ya lobi njame na se ngai te balobi malédiction sans cause des sans effet Martin na yo soko bo balani omona ndako na ngai olobaki na ngai yo funda ngai yo amonda ko na ngai nga monde ska yo fana kate kende ko funda ngai mama lobi afunda yo zibiska mwasi amato ya kisacha alobi okola ngai na pekisi libala afunda ngai akande ko funda ngai bajuji wana bayai na bana bajuji wana bayai na basi ba magistrat bayai na bana ba magistrat yana basi soko tata botaki mwana aboyi libala abala mwana wana bakande oyebisanga motifo oyo mwasi na ye afingi ngai soko ngai na ye tomonani soko ngai na ye tosololi nkanda ya ngai lokola batumoli ngai lili lisusu Martin asakoli alobi ngai na ya njame na ye te mwasi na ye alobi akende kofunda ngai libala na bango mibale papa journaliste soki ebala ninga nakenda kimaseke balobi ke singa famille ekatani nango Martin alobi bolongola ya kati ne singa famille mama kati Martin akati alobi ngai te bakoyeba tata na ye kaka ngai meme aboyi lopango oyo kaka botamaki na lopango oyo meme aboyi boso mama na ye kaka mama na ye meme aboyi ndeko na ye mwasi oyo akofingaka mikolo nyonso nkumbe kaka ndeko na ye mwasi ekolongwa na nkombo te. Merci papa na pe miso muke ozayo moko te na moni vraiment o meke pe ko ta biso na profondeur parce que monde des autres la biso baza na besoin d'éclaircissement batu ba benga ki baza déranger ba maman Émilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo na Londres ba ya Gauthier Mascotte leader grands événements mukolo ba grands événements na kati ya Londres ba Tims Kabengele l'homme des immeubles ba benga ki ngai ba Giselle Zinda ya Junior Yombo couple moko ya bien ba benga ki ngai na ba Dédé Lucas Cashman ya madame Mamisa Lucas ba benga ki Titi, l'affaire, la situation est à l'urgence. Kombo ya Titi, babi Titi, alinga mi komisa star, azolo ba makamba lokuta, Titi, o se divorça na yo, o se divorça kutute, o kima libala, o ya rovana nandaka ba para, nabana. Prince Bakali, papa na biso ebse nga boy. Soki ozo sunga mutaliboma na olingote. Muto apesa biloko pa mutaliboma. Nde wala mutaliboma bengalaka. Muto aza posa sukula mutaliboma kwa azo asukula mai pa comme propre nde wana mutaliboma bengalaka omoni Martin le roi aza pour le moment kwa mutaliboma ah oui Martin pour le moment comme le roi mutaliboma ah oui non le bango vrai bandeko Martin aza le kwa mutaliboma ngai ngande donc non pesi le roi kiss poison ah oui ngande ce qu'on a la soukolé moi mai pour mon ata propre parce que mon qui comprend que azam telbom alors ndé Martin linga sala ki nga pena comme mutaliboma aboy ki ça nous opesa ngona ninga TV lingo benga ina ndenge ya coulisse voilà papa to benga na biso yo kana biso bitala boyebi mokili boyebi na bino famille abatute même y presque zolo ba presque continuer à parler parce que c'est Martin non Martin muto peso à masolo mais yebi ça Martin a peso histoire bien yebi ça Martin boy abetelo solo à Titi parce qu'abetelo te yo za dossier nanga vas-y moi je te donne la permission 100%. Azana dossier na yo makasa lobi yo kutoza exemplaire te ozo sala bon boulou kindumba pamba oh Prince Bakali yoka ya lobby justice non au monika ndenga zolo bana ngana zo la justice parce que il faut y approuver ngai bon donc ya lobby qui passe na sala au lobby bien aux adresses na biso Martin ta personne adresse na biso yo comme rapport Martin comment rapport Martin ta mema non voilà au mon histoire zoben histoire ya zo beta o ya Titi pour Martin yo ebinga te presque ebinga né grandi na citas dala nana casier judiciaire propre Titi yo zo finga ndumba nani ya wapi Prince Bakali Titi abalaki na 26 ans vierge ah oui hein balanya 26 ans vierge mais nous biso na yebaka mibalte vierge na 26 ans dans mois difficile ah oui chrétien morobo oyo abanga kinzam
Non, le bango pour préciser mon qui comprendre qui est Titi Oyo, Martin Bimisi na télévision. Alors que Titi a bomara libala, ngana bali, ba parana ngaba liembo, na qui est libala, na vandi, libala na ngeza qui na pauvreté, parce que Martin Bimisi qui met libala parce que libala qui pauvre. Non, 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 non. Na qui ma qui libala na ba droit parce que ngata na bomé libala, ngana vandi sa ba parana nga. Yon to boma qui libala. Ngani bomé libala parce que ça n'a pas tenu. Na boa qui au sala mo bula ndoko libala. Non, non, mon bas avec moi boboité, ça n'a pas raison, ils allaient qui péter dans la quatre chambre. Ah oui, ah oui. On s'est retrouvé. Ah oui, mon kili boyoka, boyoka. On s'est retrouvé. Comment? Na solo bango karma, ngana bomba ngote ngana vendre papa na maman ngana vendre ba pasteur na expliquer bango ce qui s'est passé. Voilà. Non, non, il faut divorcer pour la garder dignité na ki bo moto. Casier judiciaire na ngeza bien. Eh, yo kana ebisa yo Martin. Yo lobi que notre city a sa liberté. Titi a quoi saint le col à Priska. Mais non, Titi a saint. Titi a se comporter bien. Maintenant, mon sang tout est. Na bala mo seka ko. Si le long a se comporter. Là où je travaille, Priska le quoi Martin et Bisso là où je travaille, vas-y. Kende tu na témoignage à moi la moi sozo mona. Mère de 5 enfants qui se respecte. Na va na ndako tata la maman nga pona za toujours ko se respecter. Je n'ai pas besoin de louer une maison au foot la nga mi bali 10. Non, comment bongo. OK, on foot la ndako. Pourquoi mon kilo mais ngama fanti bien ndako $200 papa ngana fanti pe mukolo na ko bala yo mona sous vidéo na pas prince bakali ki wana bala ki sous libala ah oui pona na kiso ki ngana ndumbate oh wana boso ko sa wana je veux que yo bimisa o étaler oh ndongo lobi parce que ngana ko étaler on peut non continuer ko étaler Martin yo kana ebiso lo ko mo ndeko na mobali o lobi te o lobi que nos singa famille et katani boy na boy parce que Titi azo se quoi nini azo laksa nini aza priska soki ngana boy na ngai moi sikuna boy na boy soki na boy est-ce que yo moi sel boso boy Isabelita ozo kata sonité ba te belé ba bige non et comme ndenge na ye azo tamola ba pe belé ko bala basi bino bosa au courant. Oh yo kata sonité maman natanga basi nyoso matale kana bango ah mais Martin mais non Martin squat tanga mibalo titale kana bango. Yo bon Martin les gars la prise kana moi so land ici. Oh là là là. Mon frère, na banda ko soigner liboma ndeko na banda bo mwana tanto bala mikie. C'est Martin baniki mobulu kala. Na banda toujours ko sunga yango moni tile ona sunga kaye kaka. Papa, c'est là pardon papa. Tchaki moi ba tusemi. Non papa, Martin. Utaki mwana batojem na kabare. Na kisasa na avo kende mpoto. Mwana wana botama ki opata kina sanfra. Tile la mwana ngwasa. Mwana ngazari akimya kina Afrique Sud. Akena Afrique Sud. Titi mtatsa sala tout pour soyer. Nani ajua ki he matitite. Matite kamati mwana wana na ndako na biso titi mama na yai ko jua ye na bilamba nyonso titi abotolo ki akamata ki apesa ki mwana na yo akomi na Afrique Sud. Yo saki ndumba na kisasa na mpoto obani ndumba de pana ngati. Obanja wote. Bomba ki ebo komo bimisa feri. Moi c'est kisasa na kabale obotisie mwana. Moi si na minjilima kuna na mpoto obotisie mwana. Moi so yandako obotisie. Lelo iko duka moi so ya kisasa na ajina yo basi mine. Obotisa yo tutokotuka wapi. Ngai na iko bongo na bana soko boy ngai na ndimi. Yo tinda kangai combien? Opo sobenga lupango ngam ko mpango mitano chombi lupango combien? Yo moko za 5 mapango partir ici à Kisasa. Yo pasinga nini? Opo kini? Ah mais maman ça journaliste à poto na mbongo. Papa c'est là. Papa pardon. Toke malembe. Voilà. Pardon. Martin Lobi ye Titi azana posa kende poto asundura bana 5 euros. Ngana sundura bana 5 tala mama na ngazali. Papa na ngazali. So na zuo kozo ke poto Martin na kende poto ezaka na poche na yo te. Maman Lobi ka sundola mais maman ça journaliste mais au moins ngana kende poto la kimia. Na zape na poste donc ceux qui kola permettre na kende poto na kende so limpeti na vainanga. Na obo malibala batute na de tribate parce que to bo maka mokili po kende poto. Non, wala tikite. Ye, Martin o bazolo bawana. Maman za très fâché. Yokana papa. Bano yanga baka impoto yo pasi ya mbongo combien? Natindi modisi na mpoto na mbongo na ye 2000. Okamati 2000 wa nori. Modisi ya na mpoto. Na kamati limpasa. $2000 na poto Martin Liam. Ya maboko. Na fute yetike ngai moko, bien ngai moko, na pesi $2000 na maboko. Et comment na poto Martin? Substance. Ozongi senga combien? Limpasa ya mwasi. Na tindi ye na mpoto na mbongo na ngai moko. Na pesi $2000 na maboko asimba. Là limpasa koma ki na mpoto. Ozongi senga mbongo wana? Mais yo apatinga $2000. Banda yo kana mutara. Opatanga $2000.
oye ko tutura basi na yo oye mbala libosawa na mwasi ya journaliste na matete ukamati ya komi na matete akima yote oye kaka na sonte akima ina poto akima na poto te oyo kolingawa mpo ngai moko njamba pesinga makasi bukobala na te soko na ndima kibo kende ndaka ni poto ndai koboya yo papa moi ça lobi bo matabo kita mobala sa ya yeba ko bala na po basana bolinga so moi ça lo très bien moi ça lo bien na landia lobi ngata na Martin soki to boyani ata soto lingani bongo bino mama biso toza kuna te eloko liboso to lingina no bino bo panzana mais ko panzana wana titi to kema c'est la to kema lembe bakali alobi titi yo Priska toi tu me connais là parce que grande sœur non a âge parce que Martin zo mettre le sur la titi parce que Martin zo biso titi yo ebi titi Priska omoni titi zo ba no bi ke titi alingi batno pas tambolo kwa titi famille nyo so to tambolo kwa titi et puis c'est moi qui commande famille non c'est tambola loko ah oui yo to so commande mais oui comment tambola ka boye bana mi bali basali yo si pouvoir mais soko tambola bien héritier princesse yo kana yo babotami Martin liboso titi alandi titi na simana ye bana basi mi baleki na ye baleki na wana nyonso mi bale babota moka ya na poto siko moka ya na bo marché siko babali ngana ndakula ngana mona moka ya ndumba te na komanja ba unyo so ba honorer yo babali titi na sali mariage na limbongo na ye oya mpoto na sali mariage na limbongo na ye oya yari na kisasa na limbongo na ye na botaki bana trois kuna lati bya mana bango bana trois ngana na juvia Martin alobi singe katani botika ye mo krimo bimba Martin akende Martin iko kende ninga yoringo kende kati ye baki bien sûr bolanda malamu na mimba la tukunsa mona nsamu soko mamoyo ya kisasa iko babalo bampa iko yoka jua oyo ngana Priska aiko yoka jua oyo ngai na pekisi libala na mwana na ngai ma Priska soko yaki mwasi moko ya solo ko lobate oko tombuka te po tato ya boti mwana na ye abunga na libala pourquoi ya bunga na libala Martin kende pa na bino c'est normal yo ko tombuka ka jua bokobala libala ngo kubala na gwapi bokobala na ngo gwapi mama okolo kistalere ya mpamba okolo tika kolo bana ba TV bamboka yo na makamo mpamba poto kuna barandaki yo awa mpe ba ikolanda yo tika libala yo na mwana na ngai ekosale mwana ndambo te papa soki Priska à s'incliner abi papa na za mwana na yebaki te limisa na oyelekaki Martin pe connaissance ne zongi bo ayaki na ndako na landa papa tuna Priska wana Priska oyaki yona Martin ndaka tata na ye apesa ki yombote polo wi oyemda kuna so oyaki yona mobana yote ereze masancho kutaki tizite toko kutaka titinda bambra ki yo wambata kwa yo yaki yona Martin sancho kusiti cha yana musana ye ngai yokula ngana ya itata na ko bundisa yote na fandisho na pesa ki yombote te obimina yona mobana yo mwana mwasi mobali ya bali okuti tata fana ndako na ko na pesi yombo tete yoka na sonize tika Martin ole kisale la mpamba Martin pa ko bala yote yompo ko bala Martin te mata ko peta mungungu ya mpamba kondo balaka bilobalo bawana yoko baka mpamba para tusi nini kaka papa ya mobali apekisinga libala. Merci papa Loctati Titi todo continuer toujours entretien comme la télé c'est l'état na moni vraiment situation eza na urgence au moni ba président ba Wiransonic nous tuna kata Australie azotala en tout cas dossier oyo alobi Prince Bakali dossier oyo famille oyambaki na mona ba lobai makamu moko ya bien Dominique Jaguar na kata Australie président ba Wiransonic allons la comment Titi OK Tantine Titi na moni Priska alobi affaire yo gaf alobi soko continuer na kombo na ye aza niveau na yo ata mukete ozo bebisa réputation na ye lelo so aboya na Martin akokota na famille mususu nde bozo sambwise bozo bebisa réputation na ye boy ozo mona teke mwana mwasi ya batupe azo lingane mwa ba problème te. OK Priska yo lobi ke biso tozo bebisa réputation na yo parce que robala toi ne lo moko retire-toi de Martin. Soroza musika Martin toi na problème ma vie na ote. Olukela Martin moi si. Toza yoka non belita biso batodoka ki Martin tala na tangeli yo ba kombo nyoso ba vie o Martin do Martin ba na basi muto moko atikalo ponela Martin moi si azate. Eza vie na ye. Eza vie ya basi nde biso siko to linga tolongwa liboma wana.
Ah, mutanzoto. Ya posa nzoto. Ya posa nzoto kala so pete. Mais oui, ndesko biso sko to lingande to longola ya na biso liboma wana ya buzoba wana. Ya na ngai na lingande ya longola yo na buzoba wana. Oh yo comprendre. Martin, toi tu peux parler mal de Titi. Titi yo Martin finga Titi ndumba. Titi a col na yo Titi ba biseke non. Ya na onenga sawana azob maraba fimo mi bale kuna même famille. Tata mo mama mo na bengi ndoko na ya. Ya sala kabongo. Mais na zo biso vérité to koli bo. Martin obike Martin na zo étaler vie na hotel na ngando zonga mo. Ozo expliquer kaka. Ozonga ne mutu. Yo pandi Titi obike Titi na kindumba. Abo malibala. Pona passe à Boniko Martin. Bonipe bo. Boniko. Yo ya Titi okuta Titi na passe. Biso tolibo na ntaba mi balawa mata ya na kisasa na ko lia bona ninga moko na Titi mata ya kya na ya kya take pata ki bakiro na ye amona ki Titi ya ma papa c'est attention c'est la Titi na boni papa ça fait likolo voilà to banda ko banda kala na banda ko sunga ndiko na banda kala mato ye binga na nga mo santute na mo santute na ba defo na ba mama ba papa na divorce qui na donc na za ba raison se retrouver té ba raison na ngona pesa ki papa na ngok mama ngai na za vie cachette Priska bititi fais gaffe Priska écoute moi je te parle aujourd'hui na za besoin de convocation na yo to ça Martin tu peux dans avec force quelle force yo ka na biso Martin c'est mon frère aîné non au moni buzoba Kibo kaleso pete, kibo ndumba, et si ça va kibo moto, et si ça va pouvoir de la famille. Mais oui, et si ça va kibo konja famille. Au moins ngai, na ba norme kandi na tambo na ba norme. Nde na zobati la bandoko na nyonso. Balek na nyonso. Leki moko to ko benga Martin biseke na problème bo. Na difficulté bo. Leka muso ba benga toujours Titi. Ya Titi. Martin na poto ndoti lombongo pamba. Ya wapi. Yo kana bisayo. Yo kana biso Prince Bakali. Biso to lungane to sugandoko na biso parce que c'est notre frère. Soki akango na la kanda mama zo leka na si makabera baba no silika bakasi. Steve Bakali. Gafo Priska Saluana, tu as besoin de convocation. Yo me faire gars. Non, Dioka. Alors bien, ceux qui bon lingi, beaucoup de théâtre, mais non, théâtre ya musala bazobate. Théâtre ya ka teke oui, théâtre ke soko zala besoin. Mais non, parce que il y a le bibo ceux qui mutolingo yebana sala théâtre. Mais bino voilà, bino de bo fingi se musala théâtre. Théâtre ya musala bata mayele, ya bata boanya, bana baso baza ko se respect. Lokabo. Sai. Ba esobe yala di esobe ba rondenga biso to la nanda vidéo nani doc vidéo nanda belle vie TV nanda bango nyonso tu na pesa bango respect na finga pe moi moi tete tout la teni ninte likambo na biso na Priska bandeko so komi ko finga malelo komi ko ba de n'importe quoi parce que to boy kaka ndeko na biso to linga ki to sauver de Martin na biso abi po to yebi faiblesse à ma fille et ça passe na biso akobala combien de fois akobota combien de fois il y en a bana combien? Titi a boti bana 5. Na mobile. Oh Martin combien na bana combien? Avant dire lo, mukolo kola pesa ngambali musu Titi a obala. Mais Martin boti combien? Martin boti 6. Moko boti kana bo mona tanga daki na Kinshasa. Voilà qui na Afrique du Sud. Oh voilà. Mi bala boti na Guinéenne. Mi satunde eko. O moni place to ka mabeli place to ka na mabeli na biso po mabeli mutavantse biso Martin. Mabeli de oya Hollande. Hollande mo so vantse biso Martin. Moni place to ka malka mo bat ba comprendre raté. Yenda vantse biso Martin kimia, ba botu ba vantse kimia. Riki ke ba sala divorce bino. Qui a détruit les balles Martin. Priska oye li susu olingo détruit famille à Martin parce que Priska lo binini bino na Martin bo la susa ni mokote mama mokumba zo kumba famille oyo yo ko memango biso to liafsa ni moko c'est mon frère aîné au moins non ça la wana azo la que Priska je t'aime ma sœur na lingette c'est mon frère autika na ndeko na ngai to ko kabona rapeta mukuru mokote yo otika na son po ba okela bango poto mais non Prince Bakali ba matati Amata. Boyo sala na DG. Avion. Na biso ko mukile tambola na spiritualité. OK. Mondo to monoyo. Yo so makas na spiritualité. Makas. Donc nana vie spirituelle makas. Nazolo bango na bango a haute voix. Nazolo bango a haute voix. Kaka ndenge na mibatela kala bolenge na ngai. Na lukaka nzambe na 26 a bolenge. Kaka ndenge na luka nzambe lelo. Soki na lo bango fona telema.
Au moins, il faut tellement. Moi, je ne suis pas hypocrite. Mais la vie cachée. Lombe. Yé personne a battu na famille na ko kakate se ba lo bati ba banga. Après ma famille presque na finga famille et là on moko to lobato boya libala. C'est tout. C'est ma finga famille. Bande ko biso to finga famille. To ko finga famille. Biso muluba ndeko nayo. Mungala ndeko nayo. Mukongo ndeko nayo. Mushwaili ndeko nayo. Mais libala ngweza dans les normes non. Oh, azala belita. To bonda mvutime ke. Ngai na bali Mukongo. Bali Mukongo. Ngai Mungala bali Mukongo. Na bali Mukongo ngai na yali Mungala. Na mwacha Mungala to mwacha Mukongo to balani to buti bana sisi to buti Martin. Mwacho voilà, mwacho yo Martin iko bala kuna ya Mukongo. Ayali Mungala. Aye Mukongo. OK. Mais comment yé maman yo bisalo banini babo nga impona Martin lo wipo mo boluba. Papa journaliste. Awa na kisasa to yakanekolo. To bala na kabiso to bala na biso bana kisasa ikolo nyo Kongole nyonso oyo ndio bala ya Mosueli ya Mukongo ya Moluba oyo ringi obali yete papa. Tata mama ko pikisa yo. Na biso te pekisi libala mpona boyo kabie ba papa ba mama na ko bambala jo ma piska tika Martin papa mama pardon tika po ku yo Martin sala yo yebi yangote Martin abali ba se bere dokola ya chukisi na mama ya bato afani seria aboti bana misato yango to ikolinga Martin amata akita papa journaliste mwati na yeka kama beliti. Merci papa to na suka entretien la biso na pesa bino maloba ya suka au monument des hôtels la biso en tout cas par rapport à situation oyo ya actrice Priska oyo batunyos to ba yebi ba benga kingai lelo mbule beti makasi na tongo ya lelo na bagi non situation oyo le ka inaperçue il faut na koma na barumbu wana comme biso nyos to zaba na barumbu na yebi adresse na mona ba papa na briske bango to yeba un peu ko solo là pour la situation oh parce que 2020 vers ba fait nango déjà na ya magi papa ba meka un peu ko éclaircir biso pour na dossier à libala et to moni ça n'a pas pu marcher. Yangona na zongeli bango lisusu pona moni que notre situation ezo continuer kaka. Merci na bato bazo benga na partout na monde pour que ba meka un peu ko tchanga force pour que mango to meka osolango en bonne et due forme. Merci à toi président Dominique Jaguar, président ba Weransonic nos na kati ya Australie, président Dominique Jaguar na kati ya Australie, président ba Weransonic nos ba fan club ya Weranson, président Dom na Lille Mokonzi à Lille, grand prêtre président Dom na Lille Mokonzi à Lille. Ya Willy Moucheni Koda Mboka azola na situation oyo abi Prince Bakali eza série par série. Oui, to meka un peu au solo la yango pona ndenge mamango ezokende avec évolution na yango. Ya Willy pensionné les bailleurs de fonds na kati ya France, grand frère propre ya Palin, champion Adol na kati ya La Rochelle, grand prêtre Badipa mystique ba Pala mystique, champion Adol, Mama Emeline Zemba à tous pepele ya Mbetolo et puis l'homme de grands événements. Ya Gauthier Mascotte, leader ya Londres. Merci à toi. Mimi Matous la romantique, Mimi Matous la romantique, la française la plus belle la Katia France, Mimi Matous la romantique. Dédé Lucas ya Madame Mamisa Lucas, couple impeccable la Katia France wana na Paris. Dédé Lucas Cashmani ya Madame Mamisa Lucas et puis Curtis Bakonga, les jeunes influents. Merci à toi Curtis Bakonga, merci infiniment. Bakonga Curtis, Chims Kabengele l'homme des immeubles, Chims Kabengele l'homme à niveau, Chims Kabengele avenue des immeubles. Gisèle Zinda, il y a Junior Yombo, couple impeccable. Merci Gisèle Zinda. Alors Titi, to komi na souka ya entretien na biso, na linga ki opesa maloba ya souka après na clôturer na papa. Par rapport ya makambo nyoso ezo kendele. Qu'est-ce qu'on peut retenir na part na yo ozo bundela? Ndeko na yo alongwa na aveuglement. Olobi bien na obundele ma alongwa na aveuglement. Mais Martin aza lo lendo. Eloko esale bo. Lo lendo. Ndezo sala ebo. C'est la pardon. Maman olobi Martin nini? Maman. Olobi Martin asali nini? Lo lendo le leki mingi. Lo lendo leki Martin. Lo lendo alinga mwana ke tonki biso ban to botaye to kokiyeta. Ya l'équipe biso baboti kasi. Attends maman, tika maman za la kandala du papa. Tika na tela mga boy papa. Po luleno ya mwana na ngai se mwana na sana luleno makasi. Mama sala na motema mama motema munene yo pozo kota matata. Ya lobi ke tata na mama abomaka mwana te. Kasi tata nini mama nini oyo akoboma mwana te. Yo mwana lelo to boti yo to kotisi o classe ozibo mengo pa osunga mpe biso na baleki. Siko yo mwana mukusunga na yo kaka basi. To boti la yo kaka pa na basi.
vie à Martin comme il y a Bassi. Bassi. Yebisa. Merci beaucoup, maman. Nazonga la Titi pour que tu conclures l'affaire. Au moni bandeko. Place bon mona que tu dois insister. Bolandi maman. Lobi que fini Bassi. Bolandi maman. Belinda anda vantela ki biso Martin bandeko. Hollande. Ma Belinda vantela ki biso Martin parce que ngana yebi ndeko na ngai. Lobi moi ça Hollande lobaka te calme. Akoloba na ete. Kasi moi ça boboto te yinda akoloba te. Presque yo zela nani Belinda peso ba réponse aux oreilles. Wala maman bana. Avanda na ma beli fanda na yo fanda mama yo mto vantela biso Martin posé ce qui mi pepe moko ya raté même ramo no chezate Martin sali on pesa mwana ba tu chance na ye et souria ke de poto chance ezali presque yo za na vie mula ntosto ebisaki yo prévenez que biso to module yo te bandeko to bi presque za na vie na ya ko sala vie na nzambe ayebi via moto mais pour to fingi ete mais pour même chose que tant que toi tu vas résister avec Martin ndo monde ba makamunyo sur Jolanda yo au Jolanda Martin, yo ngana ebisa tika lo lendo ndeko nga tika lo lendo tika mapeka iloko moko te ndeko nga zonga mutu changer vanda kimia longola molimo kindumba presque lobike na yebi Martin mo mbali moko bien garçon moko bien à côté na famille mabe yango abi Martin lo bakati sa aime za malamu makasi omoni famille oyo tuna sko belite biso bien famille oyo oyo lingi mobile na vanda kimia mobile na vanda na mwasi moko Martin atangi basi bandeko atangi boniko toko chika so tanga lisusu na priska to boy yango to boy yaki to lobiki stop tika lo lendo wana ozolanda Martin tika lo lendo mutu moko ta pesa charge na pesa charge abana ngate papa bandeko ba mama Nandenga komi kitsa boto ande nzamba sala nga grâce j'ai la grâce de Dieu na va mbonga Martin te ba na nga prince bakalia moni ba na ngai na mbonga Martin te na ngolwa mais comment c'est la grâce de Dieu muto azotambola ba norme nzambe ba norme na teraja fwa ba tuteni nte Yesu kaka mokolo msuso mona pa prince bakalia ga libala we biso na nzambe za bo mais comment alors ndumba na yebe na ki mwana muke na kole pa na biso na botme pa na biso na sala ki ndumba na sala ki ndumba mukolo ya mukolo simba kate ya biso tambola boye faut la prudence pour nazo bangela yo ebi ki komi star nengo zo landela makambo tala ka zo beta ba 100,000 vies ba ko kanga yo parce que dossier de comme la justice bientôt ngala tambola na ngai na na humble na tambola na ngai partout na nga pour mutute na za na compte à rendre mutute Martin da ebisi presque ce kana sala na parquet ce kana sala que change na parquet a ebisi adresse mais ose tala mutako ça a été quel ose venir dans ça de ba recherche Martin zo l'accès on a Martin mes côtés Martin zo kosa yo ose seulement de venir là où je travaille ose seulement ça de n'importe quoi parce que toi tu connais là où j'habite parce que toi tu connais là où je travaille vas-y fais ce que tu veux faire là. J'avais dit à Martin autrefois parce que Martin m'avait appelé tant avec chassa. Yo tito zo kate na ko salon mabe na ko pato wana Martin t'abenga na bi vas-y comme tu as quoi que ça vas-y. Na mono. Prince Bakali, oyebi muto atambola ba norme. Oyebi muto alingaka vie ezala na tout droit abeta tu mabakute ngana beta papa na ngali bakute mama ngali bakute. Tindenge na komi boy. Alors mutu wana azalaka molongi. Donc na penze lombe. Et lombe penza bénédiction nzambe abasala nzambe baboti nange lombe. Merci Titi. Alors to komi vraiment na suka papa tu épouser ba minute na biso monde de la biso oui to koma wana obosane lo moko ozana bato ko remercier parce que il faut remercier bato ba sungo na ma concert ba sunginga mingi omoni Prince Bakali muto ko noko de show tika na peso mbote noko de show noko bana noko de show na potoko noko de show noko bana émission ne sala bien cœur sensible kout noko leka nga leka pa oh, n'akoleka pas cœur sensible lisusu. N'akoleka pas noko de show. N'akoleka ijika bébé et pas Prince Bakali n'akoleka lisusu. Bon on a la convocation. Je vais encore parler. Na pesi bino mbote. Bossa musa na bino. Mbote na ba ami na nganyoso les anciens élèves de Saint Robert. Ba ebi titi tout est voilà, ba ebi titi tout est vanité. Serge Baongo. Ah, mbote na Christine Njora. Non, pour biso. Biso. Oh, parlo ba titi. Na dossier na ona ebi ebinga. Ba ko tuna dossier na ba Njora ba ebi tambo. Njora de ba yebi. Ba ko ya assemblée. Ebinga. Na dossier na bibisa.
banzoka nde baza na badossier na biso bango nde baza bayebi bavi na biso bango nde bato bakotémoigner po tokola na ye Christine Njo mbote mingi na baya nanga yagani boye malamu na kini parce que oza déjà na Kinshasa oyambi yagani bato boye bato mote moboto bato basala makambo bato baza ba responsable aye na kini bobo osatike yaya azaliwa ndiningani ngate non mais la mwasi na ye Blandine waza na pote mbote mingi ya odet ya Jean apesi bino mbote bozala bino kimia babondeki na bino boyebi ye bien aza kilikilite naza kaka boye ndenge boyebaki ya patience mbote mingi napesi na bandeko na ngai nyonso Anthony Kamwa na Londres napesi mbote na bibi na Paris napesi bino mbote bandeko na ngai nyonso bakamarade na ngai nyonso meje kajikai conseiller na ngai bititi kobanga te s'il faut parler il faut parler merci beaucoup merci Titi en tout cas elombe moi si Titi donc clôturer ce qu'on a papa Bokoto Martin papa tokomi na suka ya émission na biso monde etalio par rapport à maloba nyonso oyo olobi. Alors une petite question de curiosité vite fait na yo ki olobaki ake iska ayaki na Martin awa bayaki omona yo ezalaki mpona lisolo nini et curiosité ane kokota tika mwa profondeur pourquoi pas na momana oyo bayaki na mwasi okokaki te kolingisa bango parce que aya kolakisa déjà mwasi wana bosolola papa journaliste malamu mingi mama nga jone ya Kinshasa ya Matai kobala mama oyena nto mipenge te oyena muno ye mwana ngana pota oyena tata na mama lokola Matai ya ina tata na mama soko lelo obali na chance mama na tata na yonde bakozwa chance ya mobali na soko obali ya mwana mobulu mama na tata na yo bakozwa bia te mama oyaki na ndako na ngai yona Martin bukuti ngai na fandi ngai na pesa yombo na koma njani poni na boyo mata baka kokota ndako na ngai teka ye mata boyaki ndila moko na yona Martin na bakamaladi na ye ngai na pesa yombo oyo moni ndako na ngai ngezali neti mutu moko na sala ka musala yanda kuja pamba te ufani okena Martin na pesa yombo pona lobaki na Martin na kubala yote mobana donzi ngale poti na ndako na ngai ya robi wapo ni odinaka mwati ya muruba te ngale muruba wana na miso ya Priska Martin ye moko ajongi tinga na miso ya mwati na ye wapo ni ngaka baruba te ngana ntina muruba ta muruba yali kongulenga na kongulenga na boya muruba ngato na kaina kananga bakoboya bakobenga na ngai ko yo yali mungala oya na kisasa na kananga yali kongo bangala ba yali kongo bilajo wana ba ko pata papa journaliste ya mpamba mabika tika kotala bololo ya kulubaka na TV kulubaka na batu kulubaka na batu alako toyi ko kupela ngai na yo tika kotanga kombo ya Titi yali mwana nga na bota tokola na bota ki Martin ngai na boye libala ya yo na Martin mama mama matali kulu mama okanda kufuna na gade sasa na plaki mama okanda koyebisa njame na ikulu mama okanda koyebisa batu lokola ngai tato ya boti Martin ngai ibala ekubala na te tika kolekisa mbele na yo alako toko kufula ngai na yo kaka ngai na boye libala yo lokola yo ningi mobali yango ko bangana ningi yote ngana yebe to fingi famille ngana yebe yote na yebi tata na yote na yebi mama na yote na ndako wana yo futu daga ngana yebi yango bana Martin yake ajaka ndako na yo omona tata na koma kuna na mona tata na yo na mona mama na yo tika koloba bilobala ba yansoni papa bota ki mwana bo libala yo na papa journaliste koye tabiska ale kisalere ta kobala mwana na ngate tala na kati njambe mukola mibale na 11h usala bomdokite eza maloba ya nzambe kaka malobo njamba mata kutangana na kisi ngana boti bana wit moka kupita moka jana maladi moka jadi boma te ngana ko tuankisa kuta hii kamili usomi mapango no 5 na kisi kwa ngasi na tuomba kina mata utapata ngani na mwana moka pata ngani ngamu tatom na kisasa pango 5 mata mtapata ngamo na awa ya kikubala jo omono kinga kuna omono na tata from mata tikinga na boinde libala a partir lelo Martin na kulobali susu te kaka yo moko mutukutika mwasi wa na soko tiki mwasi wa nate olombori ngai tata na yote a partir lelo na lobimba la kulobali susu te na kulobali susu te Martin kokoyoka mungongo na ngate yo moko c'est la papa donc yo papa kolobali susu te yo ne to ko ngolo papa kolobali susu te ya mwa lobi on se cherche à famille mais ceux qui va oser on est donc il y a toi aussi je te dis fais gaffe soko oser
Moi, Narolika. Je vais toujours parler. Merci. Merci Titi. Soko maman biso yali mwasi atolo to na mono kulukaki na TV. Maman Priska. Ulukaki na TV. Tukoli ndoto nayo. Utali mechi nayo. Ne bali yabla ba kuninga yo. Mata ministre. Mata president. Soko tatana ya petisi. Yo yo kankane pola. Kasamoni mate bana vina ya sana ba kompa ya ngaka. Oni mama na tata ba pola. Comme mwasi kitoko. Lalo na mona yo bien. Belita. Na TV ole. Ma Belita. Tika koleka na TV po na mobile. Matata ngi basimi. Tata ya boti mate mwasi na ye Belita. Ah oui. Yo to yebi yo te. Merci papa to komina suke mission na biso en tout cas. Ezali plaisir à toi ya ma famille boko toto ya maki Titi. O aza ser ya Martin et ami pe papa o aboti Martin pour la dossier ya Priska. Merci ma fidèles internautes pour votre attention particulière. En tout cas, vous étiez du début jusqu'à la fin parce que ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était vraiment spécial pour la dossier Oyoya Priska, Martin. Merci mes différents partenaires pour sponsors officiels chez Mermos Passi, à Croix-Rouge, Bokassa, à Barumou, chez Mermos Passi. Appartement, restauration, billard, terrasse. Faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus chez Mermos Passi à Barumou, Croix-Rouge, Bokassa. Il y a Madame Belinda. Jean-Paul Welly de London, il y a Madame Merveline, Maman Kenaya, avec Fondation Nabango, Welpay, ensemble les construisons à venir. Jean-Paul Welly de London. Fondation Aye, Welpay. Merci Jean-Paul Welly de London. Dede Lucas Kasman, il y a Madame Amisa Lucas Kasman. Merci Notier, Congolais, Français, Américain, triple nationalité. Consommer sa chanson Notier officiel. Merci l'artiste émissaire Notier, l'artiste émissaire patron Notier. Noël Kamal est nécessaire na kati ya Djobour. Ya Willy Moucheni Kodamboka, Ya Willy Pensier de Barre des Fonds, champion Adol Moko de la Rochelle, Chips Kabenge les l'homme des immeubles, Maman Emeline Zebatus Pepele à Médolo Londres, MHLM B Bar, Resto na Willery chez Marie-Hélène Linongi, Maman. Merci Curtis Bakonga, les jeunes influents. Merci Mimi Matous, la romantique, la française, la plus belle. Merci Batounios, tu vas soutenir la France Bakali, garçon de disque, journaliste, artiste. Et puis, Julie Kitty m'a fait ça en direct des États-Unis, madame. Julie Kitty m'a fait ça. Merci madame. Et puis, les jeunes entrepreneurs, HM, Héritier Mbouy, les jeunes entrepreneurs, merci à toi. Héritier Mbouy, les jeunes entrepreneurs, Nakatia États-Unis, HM, les jeunes entrepreneurs. Mon patron de la nation, Tonton Manamanga, tu bosses Lady, la française la plus belle. Merci Steve Kachala pour de belles images. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Bye bye. Merci.